Yango. Oh là la raté. N'a pas de problème, tu sais. A connaît pas demande Hémorroïde. Et vous dites, oh, il y a diabète. Et oh, nini, oh, nous le connaissons pas. Nini, rhumatisme. Et c'est ça. Tout ok. Bio café et au sala chonjo te leng. Tomela ka na bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxi Bluff, café original, bandeko tomela yango. Voilà, bonjour, bonsoir Balandi, soit des shows d'Enar TV, merci Nabao Balandi des shows d'Enar TV. Tu es tout partagé le sus ensemble, kakandine sur la canabino, papa, maman, Simba, Nabokebi. Nazan li solo moko maman nabiso benga na des shows d'Enar TV. Maman le but des shows bêta du solo pesa conseil na communauté, quel est le problème, zala branché na pesa au détail. Mais avant na bêta li solo, non lingana lobaki. Ba problème eza mingi pa basi. Ba problème eza mingi pa basi. Parce que ma solo to beta à chaque fois ce n'est que des mamans qui pleurent. To beta ma solo ba papa ba pesa ra mère. Na ma solo to beta 70% ba maman, 70%, 30% les hommes. C'est-à-dire d'un côté to changer. To beta les solo. Maman na biso benga na des shows d'Enar TV, maman lobi des shows bêta li solo pesa conseil. Problème ou ezabo. Oui puis d'un côté ba maman pende ba pesa la radi solo. Maman pour expliquer au cas likambo eza nango il y a 3 minutes. Bon kozwa 1 heure de temps. Na li solo à 3 minutes. Papa de show moniteur on toke boy to katisi wana le temps to kati wana na fandi skota on a fandi na ope ma bien te skota on a pemi na sali ale skonde na telemito na temia na moni na ngambu no ya le papa de show on a kati na telemi wana na ota na ngambu na omona yi. Mais maman pour y bisoka bon ote papa de show webi penda on a bimi ce on a bimi na avenue on a ke na avenue mususu on na ke na kuta na camarade na to tanga ne kala ce ko to so la pena camarade na to tanga ne kala mususu wana pe obazaka na avenue asima na kuna yepitangwa yaki aletanga bimi na bwetangwa bimi na bwalenga pe na kati betangwa na bimi na kuna nde na monie voilà, ni solo maman beti ni solo très moulai menasuka histoire eza na ngokakao. Nazo betelo li solo na mukuse o comprendre problème nini et komelaki maman na biso to problème nini maman za nango toleka. Maman lobi des shows na botama na Congo Kinshasa, ba parents na biso bazalaki na Angola, bakimaki guerre à l'époque, bazalaki na Congo Kinshasa, tango ya botami 2 ans ya kobotama bazongi na ye na Angola, bref. Bazongaki na Angola kokola kaka nde mutu akolaka ayaki kokuta na mobali moko balingani bazalaki ba chéri en fait. Maman lobi des shows mobali wana tango tolingani na ye papa nanga alingaki yete. Papa na bango alingaki mobali wana ata mukete me yo ebikaka bolingo kwiti. Na ebisa bino bolingo tango ezwaka mutu. Mutu azaka su na misu te, mutu azaka na matoi te. E koma lokola mutuka o ezangi frein. Pour être élément, il faut bêta quelque part. Tant que bêta, soit la vie ou la mort. C'est ça. Tous en a des cas, tant bolingo kumbara biso kwiti. Miso ezipani mato eza bouché, frein eza akate ozo kende. Côté ko bêta nde koto ko ya ko reprendre conscience. Landa li solo oyo kama ambezao. Maman lobi bref tant to lingana mwana mobali wana aye ko pesa mama zeni.
Maman lobi de show monika bano bazaka papa zo batela trop ya mwasi. Tant bazaka ke bacheze mi papa zo ka déception. Vraiment ezalaki chaude na famille. Bref, maman bakima ina mobali na ye bake na province mususu na niveau ya Angola pe na sima mikolo. Bazongaki mama na bango nde abomaki moto no tika omoni aza mwana mwasi. Et puis à l'époque ezalaki bakisa kolongola zemi ezalaki lokwa lelo te bato ba comprendre. Omeliki so longola zemi okufi, omeliki so longola zemi okufi. Maman lobi du fait que na batanga na maman na biso pa bangaka maman na bango abangaki aebisi papa na bango non totika. Soki to forcer moi na ki okendo melaki pona kolongola zemi akoki pe kokufa. Bref. Ba continuer ko vivre na mobile, ba komi esika moko. Bazo débrouiller vie ensemble moi na mobile. Bref, ba yeko bota bana 4. Baboti 4 enfants, mais chose grave. Et kokoma na 4e enfant tango abotami 3 mois ya pamba ya kobota mobali ya kepoto et kendele ya mobali na poto alaki mon cité, c'est-à-dire ezaka ande balobaka kimi mobali ya kimi toke na ngobongo parce que moto ya ke alaki yote atiki ona mwana ya 3 mois na maboko baboti 3 4e atiki na 3 mois na maboko ya mama tout la mwisi ya zaza mobali ya kepoto. Maman abi de choses to vandana mobali to vivre ka atikala kolobelo kote na ndako na sutu kaka kata tongo ezota na bebazo ebisanga mobali azate mobali azate ndeni nazo benga pe téléphone depuis kala ezoleka te babi mobali azate mobali aza déjà na mikili aza déjà na France mobali ake maman lobi de choses na mwana 3 mois na maboko crise comment mobali ona olala ne mbetu moko webi lisolo ona obeta ngome na 4 ba défaut pezali. Eza mbilo msu yaya, mutu soka azongi simazani eloko abosani. Soki mutasi akenda kitika ya kende. Ba retour mususu, erolukaliwa na yo. C'est ça. Ba retour nyon sote mentolobi, plupart des retours, ezara na ba problème. Mutu so asi akenda ki, yaya tika kende. Soka komi koluka zongela yo, abosani eloko. Mbala suka yangu, landa lisolo, mama lobi de show, bref, mobali ake na poto, famille na ende bazo informenga ke non mobali nondinga azawana aza déjà na poto. Atiki mama na lupangu ya kufutela, en fait na ndaku ya kufutela. Na bana 4 moko ya 3 mois, atikeli mama $500 na maboko ya petit frère na ye. Petit frère nda ye la mama $500, mobali no atiki obokola nango bana $500, 4 enfants na Angola. Maman bi de show na tikala na ndimate comment mututola na nembetu moko mobali otoboti ne bana 4 nazana zemi nazobota bwe mobali akei. Bref, mobali akenda atika mama lobi de show na tikala mobali akenda poto ka ndinga kendaki poto wana pe ekenda aziza na ebandeleza akabie menasuka nango nzimwanka ekenda aziza histoire abu pia. Mama atikali na sima mama lobi de show ebika kangola mama achaki mutu bazenga asali kopa putulu mama asali kopa putulu mama lobi de show na yaki kozwa mbongo na nzela ya putulu wana abandai ko négocier na ba Nigérien po ya zolo ba portugais voilà bandai ko négocier na ba Nigérien bazo kotsa ba système ya putulu bana Angola bayebi voilà putulu efutaki mama lupemba na 6 mois ya pamba. Mama yeko bimisa bana misatu. Atindiki bango na RDC. Atongisi na maboko ba famille kuna na RDC. Ayeko zoa moko. Atiki ye na niveau ya Angola. Bref. Mama mati avion wapi. Mikili. Mama paye na France. Kokoma na France. Mama lobi de show na kipaki yete. Na kendaki pe kote ya zate. Nga na kendaki kuvanda pa grande sœur nanga. Chose grave. Batapoto pe mite mamabe. Et puis, tout la vérité c'est mien. Et ça la bien, tout le monde peut pas changer ba comportement na bango quelque part. Yaya bato apoto pe mitema mabe. Mutu apoto royambo tango za procédure normale, alors c'est pelano pour ebi ke ngunda na o eza valide, oza demandeur d'asile. Kufela ngunda na poto. Omona ndenge valera mutu silaka. Zanga mukanda na poto omona ndeni ba denigraka mutu. Maman lobi de show tango na komi nazalaki bien pas grande sœur wana nazano demandeur d'asile mais sauf que maman tango ayeba tchake na procédure accélérée
procédure accélérée ou me la raté. Bakenda na mutu tant bossi ici. Maman lobi bref, ngunde simbate. Grande sœur a changé boule. A bengana maman na se ambula. Des shows. Batapoto? Non. On a grande sœur. A bengani maman na se ambula. Bengani maman na biso na se ambula. Oyebi yaya. Mitema mabo ezaki kala yaya to banir ango. Kosala reloko wana te. To bota mutema malamu ces derniers temps. Oyebi biloko akaloba bengana kabatu na ndako tout ça non. Faut pas faire ça. Ndeko na yo aza ndeko no camarade no pazaka camarade. Yaya soso yambi mutu. Yebaki mutu wana akolia. Akosukola. Akopelisa mwinda akosimba television aovanda na bakiti. Fozalo na mutu. Bazo sala soni. Obenga mutu na ndako po azofungola TV. Ozobenga na mutu na ndako po azolia mapebele. Ozobenga na mutu na ndako po azolia fufu ebele. Obengani mutu na ndako po azolia fumbwa na pondu ozolamba ye azolia trop. Mais yaya tango yambi mutu na biso ke tient compte. Akopelisa mwinda kotala TV akolia akosukola. Ono azofungola mai trop mais c'est ça. Ono azotika ba mwinda polele mais c'est ça. Surtout mutu soka uti Afrique, il faut ebake ba défaut wane kozala. En Afrique to pelisa mwinda du matin au soir et concerné mutu te du matin au soir. Soki ekufi seke courant deke. Soki omoni ampoule ekufi yo moko zoya na musiko ebike courant ezate. Po soki courant ezo omona ngo ezopela. C'est ça. Tout ça ba défaut na biso tout même nga de chota on yaki na poto. Nazaki na intention te ya kobomaka mwinda air nyonso. Kovandaka molili bo elikambo nini. C'est ça. Mais na bande koyeba te ke réalité ya awe eza bongo. Nande ko supporter te ke na vai nanda kuna bomi mwinda. Pourquoi kovandaka molili loko abandoki boy? Je disais ça. Ah oui, et ça va. Tant que tu es c'est comme ça. Biso na RDC to sarana na biso na courant. To lingara pe molilité. To pelisara mwinda butu momba po yeba nani alekindo ki akoti to moyibi akoti. C'est ça. Ça dit to ça na mwa bolingo. Soki muta uti Afrique sikaya ya. Meka ko kene malembe na mwa douceur et l'amour. Ba défaut eze belé na kati ya communauté. Ya to changer. Soko yambi mutu na ndako. Ko regrette maïté ni courant. Olo ame desho yango biloko lo ba yo ebite ke courant za cher na poto. Yango tala desho mais yo ebite soko yambi mutu ezara bongo. Oui ebite ke ezara bongo. Mais bon yo lingto lo ba mote pona. C'est comme ça yaya. Tikana yebisa yo eza rappel. Ça dit kanga mutema ko yamba déjà mutu na poto kanga mutema. Ya on peut to yebisa bandeko ba yaka poto yaya. Côté ba yambi yo wana. Côté ba yambi yo yokelaka bango. Côté ba yambi yo pesa bango merci. Côté ba yamba pe yo pesa bango merci. Po ba mingi bazwa chance wana te bato ba olala libanda. Mais azana grand frère, azana grande sœur, azana famille mais esika kola les até. Na poto ao. Ça dit d'un côté c'est vice versa ba o ba yambi to yeba rape ko tosa. Yo pe muto yambi muninga tosa kaka. Boza na bolingo bino nyonso. Le respect est réciproque. Ce n'est pas du loko ape yo yambi muto komisi ngombe na yo. Non, moi je dis pas ça. Et ngolo ba pete yo loko ba yambi yo bo yo pe fo bando ko s'en fouter, fo bando pelisa ka ba mwinda batu er nyonso ko cholisa ka ba mai. Non. Ça dit biso tout élément na équilibre pour ba problème pesa la raté. Donc voilà. Tobeta li solo na fungola ki ka moi piste wana pour maman ba bengana na se ambula na grande sœur na ye. Juste ka ton procédure et koufi. Allez. Kumba bisaka toke libanda. Bref, ba bengana mama. Mama lobi de show tant grande sœur na nga bengani nga na kendai ko vanda kote mususu. Kota kendaki ko vanda. Mama kanga moi basuki na epa bandai ko débrouiller. Pardon. Nde mobile ye ko landaye oh non. Na batunde ba pesa ki conseil au monika non eza poto. Le rôle bobota ka bana déjà bozana bana 4. Faut bozonga ka kesika moko po boluka venir ya nini? Ya banani, ya bana. Bref, baye kozonga na mobali. Histoire ebandi awa. Bazonga na mobali on a ça que oyebi histoire on na obeta mo défaut pesa. Ya muta kima yo. Akima la kaka ota akima ça veut dire là ça déjà que yo. Alinga kote. Ah oui. Alinga kote muto ya kimi alaki yote. Muto ya kima ki alaki yote. Yo ndo za na souci ya bana mais ya za na souci ya bana te. C'est ça. Bon, mutu aza na souci ya bana te ozonga na ye pourquoi? Akima alongwa na Angola voyage mwasi ayeba te. Alaka mwasi ka ndenga bimaka boya bimi azongi te tongo etana aza déjà na poto. Mwasi obenga mobali numéro le karaté. Na famille ba benge babiyaka mobali asi ake famille nde ba consolaka e famille ya mobali.
mobali ase akima atikalaki koyebisa mwasi te ke nazosala démarche ya voyage nasombi passeport nazwi visa na voyager lobi aloba te akima. Bref, maman lobi de show mobali aye kolandanga o no omoni toza na bana tout consort kande tokenda nango. Bref, bolingo esa nini ezongi mobali alongoli mwasi na ville mwasi akendaka ake na ye na ville na ye na Toulouse France. Mobali aye na mwasi na Toulouse babandi ko vivre. Bref, baboti susu bana mibale awa na poto. Na Afrique 4 na poto 2 ça fait 6. Maman lobi misatu baza na Kinshasa, moko déjà aza awa na niveau à Maroc, maman zo luka kote awa na poto. Chose grave. Maman lobi de show mobali abandé ko débrouiller. Plus loin avant to koma awa na mamba poto, mobali tanga voyager ka na Angola tiki maman. Du fait que bana Angola bandé ko sala ba système ya ko sangisa ba conteneur. Pona kusomba bilo na Chine et yebo kaboli boteki, mobali azwa mbongo ya conteneur ya yena baninga. Tout la mwisi ya zaza kenda poto, nde ayaka poto. Atika mama na problème na sima, na Angola. Opesi mbwambwale. Baya ko menacer mama, ba menasa, heureusement na lupango esika mama bandaye kuvanda, ba kolo bazalaki na bana mibali. Nde ba telemela batu wana. Bolanda ye na poto, toboke elanda fami na ye. Bayaka baboto la mama biloko andaku ba menacer tout ça mbongo na biso etikalia. Mama lobi de show mobali akenda na ngamoko na yebate asangisa mbongo ba conteneur ya baninga na Angola. Ole abakendo somba biloko na Chine mbongo wana mata nango avion nda ya kapoto. Voilà. Kokoma na poto na ndenge baye kolandana na mama lisusu. Bref, baye kokoma esika mona mama babaksi bana mibali. Misatu na RDC moko na akomi déjà na Turquie, en fait, akomi déjà na Maroc, il faut kota awa na France. Problème est aboy. Maman lobi de show tant to linga na mobile, la même chose. Mobile a kek toujours na esprit na ya business, ya ba conteneur okende Kinshasa, a mesa na business. Maman lobi de show mobile a okende premier voyage, a keko linga na fi moko ba botarane, en fait, ba bimara na e kala. Mwasi ne ya kala. Mwana mwasi wana asalela esoki bakisi bablo ni alesa mobali aibi mobali 15,000 bata poto bo mona makam yango zo mona mutake poto akendaki voyage azozonga maboko pamba voire même billet po azonga na poto ekomi mwasi atindele mais boke lukani na Kinshasa yango moko ba fiyo ya ba théâtre na ba bande kuna biso a Kinshasa bango ba na problème te bango na ba na problème te yo ekolinge bon ya sani. Yepe alingi aza mwasi azoluka pe vite. C'est ça. Maman lobi de choix kezongi la fille moko boy bazaka ne kala fille wana salela ekisi ba yiba 15,000. Mobali azongi akomi na problème a mutema. Akomi kobela maladie ya kumfundu. De choix. Maman lobi de choix akomi kobela maladie ya kumfundu. Na yebite maladie ya kumfundu wana soki eze loko nini. To sola na bino c'est-à-dire akomi kobela maladie ya sima. Moya telema tamulaye ezate soka telemi tamulaye aokoka lisusu te. Bref, bavanda ki esika moko mbongo malongeza aki lisusu te mobali bale mbongo na bana basi ya Kinshasa. Babundani akendaka tour akendaki nda asombaki mwa terrain côté ya sekuna ba côté ya Mikonga tout consort. Mobali ayekozonga. Problème eza grave na kati babundani lisusu mbongo emonani mobali ake deuxième voyage ake kobala mwasi na Kinshasa. Et on a dit que moto so asi akei ya tika kende. Retour à Bosani eloko. Landa li solo. Maman lobi de show mobali ake Kinshasa balambeli mobali kisi. Yango bana baso ya Kinshasa ba okanga bino na bakisi po bolinko yoka te. Otiki mwasino na poto oke ko sazarde. Oke sakane kuna za jouer te. Akangi opena na kisi mbongo wana tout bazoli ayo yango sous envoûtement. Sous domination ya kisi ya mando na mais c'est ça. Et atika na yebiso po mutu mwa akenda Kinshasa okeba. Landa di solo yoka. Na on lakso video omona vini mobali akomi na. Tena laksa. Maman lobi de show mobali yako kende tuwa akiko lingana fi mon kuna bache mobali na kisi. Maman lobi de show na lala akaso na lali na omona mobali na ngana kati ya milinga. Na kati ya milinga c'est-à-dire ba envuta déjà mobali atikala na milinga. Maman lobi de show na bundani ba prière ko benga pe ba pasteur a Kinshasa mbongo. Tokma tangomba tinda mbongo aluka bao ya poto awa nde suka pesa mbongo poto sala bwe pesa mbongo poto sala bwe les passe temps
nga na ebite ba prière ngwa lelo ekomika soko sengi prière pesa mbongo poto sala boy pesa mbongo poto prier pesa mbongo boki ko prier ya pamba te. Sauf que toza on a tezaka mawata bana basi ba oloba boy bana basi on pe boyo kara na binote ata to oloba boy mususu pa za azokende ba osenge mbongo tinde ozotala nga boy yo pe ba osengo mbongo o continue ko pesa mbongo passe temps. Maman lobi des choses na benga ba oya Kinshasa tinda 500 € tokende mangengenge des choses ba basi bomo na makam o benga ba oya poto awe maman lobi prière kutu non to salite o tinda mbongo pona boy maman bi décourager. Maman zolota bandoto ka mobali azana kati ya milinga envoûté. Bref, na Kinshasa kota kendaki ake kobala mwasi pour la deuxième fois. Deuxième tour aye kokenda en fait. Ndake kobala mwasi. Maman lobi des shows eloko sali passe. Ba chemise o nga na sombelaki mobali. Po mobali alata ndenge mama tindaka ba bloko ne na Chine tout consort ndenge bana basi ba o débrouiller na poto awo. Asombela mobali ne ba chemise ya kitoko ya ko uta Chine. Apesa ki mobali po mobali asa nini alata kende Kinshasa bima kitoko nzoko zo bongisela mbanda mobali akoma na Kinshasa bo ya bali nani atindi ba photo mbanda azuka numero ya mama na biso ko lisolo ba photo wo ngana mobali na nganga yo to bala ni mama kao tension wana nini envoûtement bana basi ya Kinshasa na epsi bino ke ba fi na Kinshasa ezana ba chamutu bakate ezaba na biso nyonso ya Kinshasa te ezaba ndeko na biso nyonso ya Kinshasa te me ba chamutu bakata bazali ba ozela ka bino bana poto wana otiki mwa sino na poto oya kosakanela bango na Kinshasa okomona mamona mbwa otiki mwa sino na Kinshasa lingo kendo sakanela ba oya Kinshasa po bango nde bana popito ba jouer mamona mbwa landa lisolo mona makam. Maman lobi des choses na monika mbanda tindi ba photo libala ba osala na chemise o mwasi asombelaki mobali awa na poto des choses bilambo sombe mobali akebala mbanda pasi maman bi des choses alati chemise akitoko na sombelaki ka bilambo nga na sombelaki yango na ba photo na mbanda ba bis abali mbanda na Kinshasa mbanda envoûté na ndinga muketa encore bana Kinshasa Kinsenso kaka rond-point Ngaba pa bangango ya kuna rond-point Ngaba banganga na Kinsenso kaka na Kaluka basukoliye ka mai bien yaka na bambongo no apoto mobali azozonga boye mbonga voyage abu nyonso abali na ona Kinshasa okendaki business to kendai kobala omoni envoûtement ndenge zo sala bat mbongo apasi tozoluka na poto okendaki makamno bien yaya keba na ba fille keba na bana basi ya Kinshasa ces derniers temps tout le monde est prêt à tout. Tout le monde est prêt à tout pour trouver l'argent. Surtout bana basi bozo monat. Yango yamo bande ko na biso ya ba théâtre pe ba na problème te yo yeka ba leo mbongo sili te. O yeka be ba envoûté ba lambio na ba biloko akisi tout consort o le o balié. O bala muto yebite ko bali. C'est ça. O bala muto yebate ko bala yo yo sutura tango komi na poto o bali. Bref, mobali ya kozonga na poto, mobali ya komi kolela mwasi na eno comprendre te, vi nange zo marché te ba soigner pour na problème nenga ucho bala na Kinshasa. Abandi ko luka ba raison. Na ebite vi nange zo marché lisusu te, na moni yanga no eko simba lisusu te, vi zo marché te po uti ko bala na Kinshasa mbongo esili. Mobali ya komi ko réclamer na moni fona bima na ndako. Bref, maman lobi des shows abima na ndako. Mobali abima na ndako. Akoma kokendo lala na dépôt zia na l'action dépôt tal mobali akoma kokendo lala na dépôt atika ndako akima akoma na kokendo lala na dépôt mama lobi te show mobali nazalaki te mobali akumbi bisaka mama kendaki mwa Paris tour bakabwana jour musu mobali alamuka ikabe na lingi susu te na lingi tovanda no su esika monte akumba bisaka sa nini akima ndako akenda kovanda na dépôt na poto na Kinshasa bazo mono jika ba fier rebelle tala ndingo bimisi mbongo me na poto zolala na dépôt zelota la dépôt nini muta olala na poto des shows webi ba émission to sala ya fungola misu ndeko nanga mobali fungola misu nga des shows ndenge nazawa na ke na Kinshasa yo lianga mbongo apasi na ebite ba mibali o ba olia bino mbongo na ebite ya vrai kinois ozwanga te zela l'action mambo ezo sala mapa ya bandeko na biso awa na poto omona niveau nini ya vie ndeko akomi nango
Maman lobi de show mobali akomi kolala na dépôt akima ndako akenda kolala na dépôt. Zana monzo dépôt omoni sika tata zola na dépôt tolanda. Papa ya si bana vraiment tala toboti ne bana 6 koyiba nga bambongo biloko akoteka na yebi te video na sali pona tinda ngo pa ya papa na nga o ya journaliste atalela nga vraiment makambo atalela nga makambo vraiment atalela nga makambo mutu vraiment ko viva tala mutu nde vie baby likolo abasi ya Congo likolo abasi ya Congo ta mutu nde nga baby CV na ye banjunga kolambela yango ta salite sika zolala tala salite mutu azalaka bote mutu abeli na liboma tala akokutala penja ayibi nga biloko na nga ayibi nga biloko sika mutu azovanda vraiment bisanga wana mutu aliboma yebisanga siko wana ndako mutu aliboma to mwana poto ata bino mo ya tuza maile mbongo nyonso atiki na Kinshasa ndako koto baye koswana na mwasi po ya uti kobala na Congo ye moko akimi ndako mama lobi de shonga kuna za na susita za libanda kende na zaki pe na ide na benga na ete to vanda ata bali mwasi na ya Kinshasa me to vanda to bokola bana ya eloko elekipe tika ezate na ebisio eloko eleki tika ezate mama obi de show mobali akima ye moko tala kote mobali akeko vivre na kati ya dépôt na dépôt côté to stoka ba mabende ba biloko to tinda na Kinshasa wana sko ndako mutali boma to ndako ya jika wana ska mutali boma azola la to ndako ya jika na poto wana na poto na lakso Kinshasa te na poto mais na Kinshasa soka ke jika mwana poto mbongo zo bimisa to reprendre conscience to lo mwana berera boy tala yo ke ko bima mopa o metala vie yo ekotika nango ozaki na bambongo zo kende business na Kinshasa bazo bango sko na eta wana tala eska zolala na dépôt na cave wana cave na dépôt na cave na ebité abendi ba allonge tout ça ache ba courant tala esika zolala wana mwasi nda filmer eska mobali akima akoma kolala ngo wana chose grave maman lobi de show na landaki na ke na dépôt wana pourquoi maman akendaki Paris yango er mope basi bwana ba erreur abi akenda na ya kimanda kuma er moko ayaka akota pe na ndaku mama apesa ye pe fungola akota na ye mais akima bazaka esu esika moko te chose grave tant maman akendaki Paris moi tour kozonga na ye atikaki atala bana po mama abeta ye tour nde mama ye kokuta mobali akimi azwi biloko na ye atikaki na ndako ya koteka en fait atika mo babilo nende atindaka na Chine atiaki yango mingi na kati ya Kashbi na bino ndenge ezalaka biloko wana nyonso mobali azwi soki ateki soki asali na ngoni ne yebani te mama bi de show na komi bona tuni pardon yebisanga biloko na tikaki ya biloko akoteka mobali yoka réponse na yebi te mbamsu bayibi de show nani ayibi na poto bayibi yango na nani mobali akumbi biloko nyonso ya mwasi ateki soki asali na ngoni eyebani te nde mama alandaki esko na dépôt kuna esika avandaka le matin abengi na téléphone biloko na nga na fuye biloko ezate nde alandi abeti dépôt kofungola nde dépôt esika mobali azolala ngo wana na cave mwana poto auti obala na Kinshasa ya boni biloko asoni boyeko auti obala na Kinshasa kalate siko kaka auti kobala tala ce que esika ya zolala tala vie azomene tala esika azolela c'est regrettable ya tout ça be mission pour na sentiment te tout ça la mo poto longola ba erreur ya boy bref babandi ko bulungana na mama wana koma digesh babandi ko benda na ko swana mama zo réclamer biloko mobali abengi police akwei police asambisi bango ya koseli mwasi abindenge aye awa atiki bana mike na ndako baza bango moko na kati ya ndako police atuni madame comment yo kotika bana mike na ndako mwasi abite akosi bana natiki bango na ndako te bana classe du fait que bana bazai na ndako mwasi pa démarrer mutuka mbangu azonga ke landa bana avant que police ekoma na adresse o mobali apesi na suka nango problème ni bazowela mama lobi de show mobali oyo a escroquenga
aboti singa bana mususu awa na poto bana mususu bangwana totika na Afrique mbongo nazalaki nango mobali ale akebala nango mwasi na Kinshasa mobali lelo akomi na vie ya bwe et puis maman lobi du fait que balesa ki ba bloke belé na Kinshasa mutu ekomi lokola dengue c'est-à-dire mutu ebandi kokelo kwa mutu oyeba esu makambo osala te potala esika mutu ake kobando vivre mais auti kosala ba grandes affaires na Kinshasa auti kobala mopa au mwana poto mais mutu na minute oyo ekomi lokola liboma yango maman lobi desho la kisa na bandeko ba mona bino batu bo kende Kinshasa keba ya kisi eza eza na ba façon mususu bazo manipuler bino eza kisi eza manipulation moko ya kisi ya banganga mobali na minute mutu ezo sala esu malamu te tala vie mobali akomi nango mais auti ko bala récent awa na Kinshasa mobali mutu ezo sala esu bien te mobali akimi mbongo apesi te biloko ayibi eloko moko esalami lisusu eza te yango mama lobi desho beta lisolo pesa conseil na communauté ya elo to oloba nyonso tolobi elo ni to baksa nyonso tolobi yo moko zwa leçon na kati ya malamu sa nini zwa ya mabesa nini bwaka oyo azana mato ya koyoka sa nini oyoki merci beaucoup Benga Desho Denar TV na ba sujet bien oyo komela ba misuste numéro na ngwana gravé na WhatsApp Benga pesa ba sujet bientôt le bilan to beta masolo tout yaya to beta masolo tout soko talingamba liboso n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne Desho Denar TV ta la réalité le plus important yaya partagez votre émission to partager masolo yaya partager kaso aussi sukota na suko partager pesa ba connaissance no batala pesa ba master batala yaya banoko keba so ke Kinshasa keba na ba chéri a Kinshasa prête à tout kwa bimiso nyonso yo za nango batu mingi ba okebala na Kinshasa yemo ba zo bala yebite ka bali tu es quelque part basi ba lingi yo na pungu très bien yango bobo ya basi na bino na poto sans raison muta ota la TV oui biblo msu na omona bandeko na biso a théâtre d'un côté pe ba obimaka ba victime parce que ndeto vandaga na poto mibali ebele na poto nde bavandi ba ota la TV boy déjà ebiki fio na lingaka ye mutu na mutapona déjà mwasi na ye ndenge tozaka na poto ndimelanga ba fi wana to mona mutu na mutapona déjà ya ye basi pe mutu na mutapona mobali na ye yo pona ada ilunga oya pona raisi yo kuna mususu pona je ne sais pas kyodo asala ki ya ye déjà c'est ça mibali pe ndenge to vandia oya pona déjà o bobenga kanani oya pona déjà Barcelone il peut déjà Barcelone à bala na ebieza juste par exemple nazo pesa pour comprendre oya pona déjà nani Fallon o msusa pona déjà soki nani bakombo ebelenga na eba rapete donc voilà il faut faire attention non il sabino mikonyo suzana batu bake komi sokolisa na banganga juste au taliboy au côté eza na basi mingi to okelanda na Kinshasa na lobi basi nyonso te ça dépend ya wapi yo kendelaki bazo lesa bino bilesa lesa tant kaka lesio maele nyonso ebaluki obligé il faut côté na poto wana eza obligation ces derniers temps sur lingika mwasi na Kinshasa a lesio bilesa lesa obligatoire yo il faut côté na poto na obala te na o divorce te il faut au côté na poto oya zana mato ya koka sa nini oyoki merci beaucoup partagez votre émission aimez commenter ko ça la bien ezala ki abino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission za koya pe sa réponse ciao.